Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama e bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Noëlla TV. Nzungu ezotoko seko toko. Voilà, bonsoir, ma fidèle abonné, ya Noëlla TV. Voilà, bandeko nyonso bakozali baku ya olandanga awa na Noëlla TV, na pesi bino bambote na bino ebele, alors ebele. Ba fidèle abonné à Noëlla TV, na pesi pe yo moko. Voilà, faire na biso Noëlla TV, la belle femme Noëlla TV. Na pesi yo bambote na yo, ba gros bisous na yo. Et belé bandeko tout bo tala ngai awa, en tout cas ceux qui vous a abonné te awa na Noëlla TV botia ba j'aime, c'est à dire retiens j'aime la vidéo, partager, voilà, on s'abonner pe hein, c'est à dire qu'on s'abonner yango penande mutu ya makasi mingi, on s'abonner na nous, allez retiens j'aime la vidéo, partager lien pa ya ba ndeko pa ya ba ami connaissance na yo ko sala bien makasi mingi pona ora tete ba analyse tout ça la awa na Noëlla TV, chaîne na yo, chaîne na nga, chaîne na ye kuna chaîne ya biso nyonso. Voilà. Alors à Noëlla TV bandeko ba ko tala nga na ye ko loba nini affaire manike si la bisalu, affaire manike na batu ya maboke, affaire manike na batu ya maboke. Bandeko ba ko landa ngai tovali voilà tolali to lamuki to moni manike aye ale poufa bani ba clash pas si là tolali to lamuki to moni ba vidéo manike azo tourner na chaîne ya Adailunga a joué rapé na SB Adailunga azape na ba relation bien na si la bisalu na ebité triangle nini eza na kati wana. Tolali to lamuki to zoyoka batu masolo ya batu keno bamonaki manike na restaurant ya Bellevue TV. Le restaurant na yo ezalaka joka kota Kasafu bukuna. Bandeko ba kotala ngai na yebite toko kende wapi, to uti wapi, toko kende wapi. Si j'ai toute actualité ya bandeko na biso ya théâtre depuis un certain temps, ça dit ba scandale mingi, ça dit ba scandale mingi ezo uta na ngambo ya bandeko na biso ya théâtre. Bandeko ba kotala nga na Noëlla TV bolandanga vraiment très bien. Lelo nga na ko confirmer que avant na zonga na makambo ya manike na sila na ko confirmer que baliwa ebele oyo ezoya na kati ya famille ya bandeko na biso ya théâtre, ça dit baliwa ebele ya artiste comédien. Na ko conclure que ezali po, ça dit ba comédien na biso bazo tambola tellement mabe que apparemment on dirait na nzambe si a lâché bango abaye bango. Yango wana ça dit ba komi exposé na baliwa à tout moment. Mi bare ba tu ko kende awa Suzi Bantu, moi si kitoko Suzi Bantu na Kokodioko. Ba tu ko kende awa. Turola mukabo yo rappelle kala mingi tawa le moko so akei awa. Ça il a évité, ça dit ya bizaleli ma be o ba comédien bazana entre bongo, ça dit entre bango to zali nini parce que masolo ya ki lesbienne kaka bango. Dernièrement awa Maxi Bondowe. Na ebite Maxi Bondowe aza mwasi ya nani Maxi Bondowe lelo oyo azana bana Maxi Bondowe azana ba belle famille na ebite Maxi Bondowe parce que pose wa courage wana ya yoko ba non abima na mamisa azala mobali ya mamisa franchement sincèrement bandeko ba ko tala ngai ba comédien yango na lobby nazo mona ndire baliwa ebele
baliwa ebele oyo ekota na monde ya théâtre ezali dû ya comportement mabe na bango baza nango c'est-à-dire baza na bizaleli mabe ya mabe ya mabe ya mabe baza mpe na vie moko ya mabe naye na ngambo ya Manike ce qui est vrai après makambo ya Koffi Olomide na Cindy Leker Manike alimwaki azongaki mwa nsima Manike avivaka ndenge nini Manike avivaka na bemission asalaka wana donc soki aza na actualité bato bakobenga ye d'habitude soki azwaka $20 po aleka na émission alors soki aza na actualité amataka komaka na 50 yango wana Manike akoma mpe na habitude na ye ya kocreye baactualité na ye eyebi ke soki acreye babese na ye baactualité na ye ale tarif mpe mati ntango bakobenga ye ale ba 50 koto oyo 50 koto oyo 50 koto oyo 50 koto oyo akotisi azwi mbongo ale ake kokabela mobali na ye to mibali na ye azalaka na bango. Qu'est-ce qui se passe entre Manike na Sila? Sila asali Manike nini po Manike a dévoré ye ndenge azodévore ye to bato ya maboke basali Manike nini po Manike ezali a dévoré bato ya maboke ezali ndenge azodévore bango wana. Déjà pour na Babakouk bolongola kuna mituna bino ke Belvi azotinda Manike parce que dans ndenge na moni na ndeko wana ya mwasi Belvi je ne pense pas que Belvi a yokotinda Manike ya kofinga Sila. Manike eza ba trouble na yo amesana na yango. Manike avivaka na actualité. Alors makambo Koffi ntango esilaki Manike alimwaki. Alors Manike faut créer moi likambo moko boye po azonga na actualité. Nalobi yango awa Manike akoti na monde ya théâtre. Nalobi awa Manike akoti na monde ya théâtre. Bazo tourner pièce moko na chaîne Ada Ilunga makala mingi te. Manike aza na jouer na kati bo mona ye kala mingi te na chaîne Ada Ilunga. Alors quoi on clasher Sila. Na yebi ke zali façon po na ye annoncer na batu ke oui nga pe ça dit na ye na théâtre bo bonga ba po na barando to ndenge nini. Eza pasi mingi pe mawa. Bizaleli oyo to comportement oyo Manike de John. Azola kisa na communauté en tout cas pasi mingi pe mawa trop c'est trop. Allez ba jara ba tlora ba Manike wana. Ba kokanga Manike awa. Bah je suis Manike barobima bah ya barobima belé Manike mais tant que Manike azo créer ba base na ye po bata ba chaîne ba luka ye azwa mbongo asala ba émission grand frère na ye moko asala ra vidéo wana tango Koffi akangisa ye na Cindy ba de excusez grand frère na moko asala ra vidéo rango azobima te hein azobima te azomonana te sikoyo azobima te azomonana te mais ntango osila kokangisa Manike aleko ma grand frère abimi aye Manike c'est-à-dire nayebi te naloba nini c'est-à-dire c'est ressaisir Manike ezonga na nzela to naloba Manike nini eza pasi mingi mpe mawa mama ya bana ntango azovivre ntango azosala makambo ntango azopose c'est-à-dire mama ya bana acte nyonso azali kopose faut que n'a toujours compte ya bana na ye Manike osali ba dégâts ebelé mais apparemment on dirait à chaque fois ça na ba dégâts te na compte ya bana na yo te o te na compte que non ozanga yo moko te na mokili oyo oza na bana ba dépendaka pe na yo ata ba dépendaka na yo te na sens que olesaka bango to osomelaka bango jeans te mais au moins voilà oza maman na bango donc voilà bazo dépendre pe kaka na yo faut tenir aussi compte que non ya bana baza tout autour na yo wana tango zo créer makambo oza ko exposer pe ka bana yo ti à force de créer ba problème ozali pe ko exposer kaka bana na yo de John il a pas si mingi pe mawa lelo Babakouk mais quand même la sepeli pe Babakouk hein ça dit ba kumbi pe na Manike trop pénaté mingi ba yebi voilà ba comprendre que bon Manike eza na ndenge na ye lolenge na ye a fonctionner na ye ndenge wana mais eza lolenge moko ya mabe makasi mingi ya ko encourager ko tatate pas si mingi pe mawa Manike na bata maboke basali Manike nini mabe ezali nini kotambola na kombo ya ke non aza warrior ke non azali warrior non nga naza boyi alors tango zo finga bata maboke wana neti dernièrement de komboka Babakouk abenga lobia ndoko Kofax
manike na bino warrior tala ndenge azokende na mams na biso tala ndenge azokende na David Beckham na biso sila bisalu mams na biso Beckham o biso mpe ntango toya koatake aigle pamba maa mingi manike asali badega na ye awa fingi sinde bazobelelaka aigle de kawele or c'est-à-dire Fally Ipupa Kutu en réalité, c'est-à-dire rien à voir avec la bêtise de celui qui a maniqué. Rien à voir. Mais le fait qu'il y a un aigle de Kawele à les batoupé, bateau va s'attraper par Zoba, bateau va tirer la mitou na bango, Fally Ipupa, Fally derrière maniqué. Pas si mingi pe ma bandeko bazali ko landangai awa na Noela TV. Ndenge na lobaki bon les matins qu'on s'abonne à Noela TV et si on s'abonne en tout cas à chaque possible notification à Noela TV qu'on les matins à côté la vidéo puis à voilà si on monte peut-être des remarques des ali commentaires et ça na aussi commentaires na yo na se wana ya remarque moni na émission nyonso oyo otalara na Noela TV awa bandeko ba rolanda ngayawa ils a pas si mingi pe mawa de l'autre de vivre un phénomène maniqué a comme le rôle a failli n'habiter c'est-à-dire disciplinaire et réseaux sociaux tout manika comme le rôle la bombe morobo na carte réseaux sociaux so ka pemi mo muki après tango ya pouf à la ponika muto moko pouf exploser na ye bato bozolo ba ke Belleville azotinda manike so ki manike bo moni na restaurant ya Belleville so oye ba ke manike Belleville kandi na motema malamo bela zalaka na yango azalaki parmi bato basoutenaki Prince Babia na Vodacom Superstar après ça quand même mandiqué moi quelque chose pour basomba ba carte ndenge ezalaka basazala pour na ba voter petit nabiso Prince Babia mais je ne pense pas qu'il y a un homme de Rosala que non mandiqué voilà Belleville a sombaye quoi finir la raie batou non je ne pense pas mandiqué tika via sila au côté dans le monde du théâtre c'est lancer la théâtre dans ma lembe, s'il te plaît. Tika via sila. Voilà. Il y a un moment où il y a un Noela TV pour la bande de Konyoso, il y a un Baku, il y a un Kota la Ngai Awa na Noela TV. En tout cas, ce que c'est retrouvé dans Noela TV. N'hésitez pas à cocher j'aime, il y a qu'à partager, fidèle abonné, il y a Noela TV. Tu écoutes prochainement Awa na Noela TV.